Sinde maman Karine le bezo pe sa biso pasi parce que mutu moko tazana esengo nango parce que lelo na monde na biso art to komaka ke no soki o comédienne moko akufi ba otala azalaka ba welela mbali na nani alati ber donc mutu wana ndi alati ekulusu lelo ba komo bimisa kutu na ba émission akala nga kutu na zota même pas temps ya otala ba émission ngo mais akufi ba émission komo bima ya kala ke mama Suzy Bantu po yo le bi nango zo kende pani na ndako donc c'est que ozo pe temps ya ovanda na moi mukie ya oyeba pe po ko kende na ndako ya mutu c'est que faut yeba oui donc nde yo zaki ko vana mama Suzy Bantu nde yo zalaki na ye ezati ke no po mutu akufi nde tozo ya tolo ba malamu na ye non donc loba likambo oyo yebi ke mama Suzy Bantu azaki boye to azaki boye te bato ba bi ke mama Suzy Bantu azaki ndoki soki avandi na yo boye fois ba chance na yo donc yende mibali babandola nde yo te sko yo o confirmer public yo ba Hollanda biso ba abonné o ba Hollanda biso yo muto ozoka temps yo kende na ndako na ye est-ce que baza sukola pe mama Suzy Bantu ya solo to ya lokuta parce que yo to panzi muninga sango ke ya zandoki c'est que bino mbale bokenda ko simba kisi woni sika moko. Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'art, beaucoup l'andanga, dans l'émission Nanga, grâce à Welo TV. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, grâce à Welo TV. Merci de m'abonner, surtout au vous soutenir Kanga. Merci vraiment, vous avez ébélé. Là, je vois les abakou, famille Libota, mi bangé Gabi, vous avez tellement ébélé, grâchou, nanga pena bossa libinote. Merci Nanya Sobozo Salaponanga, merci na ba remarque na ba critique au Bozo Salaponanga en tout cas nazo zwango nazo zwa ba commentaire na bino puis ba appel na bino ezo salanga vraiment bien. Biso no soto ebi ken internet ningani mikolo yo mondungu ezali bana mama Suzy akufi ezo sala vraiment pasi. Mutuna na kufi akoti même passer à mabele makambo comme déjà ko bime belé ezo sala pasi na lobaki non pourquoi pas to ya to lobandi na isaka bino toujours na ka toujours na mambo bien ba analyse ya bien sans polémique donc yo mutoko ta la vidéo oh non s'abonner est gratuitement fini juste na cloche ya notification et directement s'abonner pour aura ba notification te ceux qui écoutent na chaîne na biso. Et nazanga mokoti na plateau naza avec maman Karine Poutou donc toko mekampe ko solo là ezo sala pasi mambo ezo bima de gauche à droite maman Suzy azala ki boye sala ki boye ya ebité maman Karine ko mekampe ko limbola biso est-ce que ezala ki moment makambo wani bandolo ba man internet ou comment donc Christian okoki ko fungola biso tozwa maman Karine. Bonsoir maman Karine. Bonsoir grâce Welo. Un mot na ba Karine Poutou na onyoso ba Karine nyonso na pesi bino mbote les rachesté de ya fifi Firenze na pesi bino pe mbote batu nyonso to balinga kanga na pesi bino mbote SB mobima les abakou kumomba famille Libota awa émission ezaka polémique te photo solo la ekosala biso bien mais to zalaka na besoin na bino na ba soutien na bino po bino nde botala biso ba abonné na biso nde botala biso et ça la biso bien mais to boya nde tango yo zota la vidéo ozo finga ozo loba mabe soki likambo eza ya koloba okomika na se wana eza ba remarque oyo biso to linga kango mingi mais et ça la pas si mutasali émission mutasali likambo boye bobandi ko finga bobandi ko loba et ça la bien te yango moni lelo nde tozo lobela na ndenge ya stress boye parce que toza na sango moko eza ya munene o to perdre icône moko ya mboka na kombo ya mama Suzy Bantu asalaki ebele na RDC mutu nyonso ayebi monde entier bayebi ata bébé o abotami sika soko lakisi photo ya mama Suzy Bantu ekosala ye pasi yango moni lelo to ekosola mwa mukenga na ndeko nanga grâce Welo po toyeba pourquoi artiste soki akufi makambo ebele ebima kaka na kombo artiste
Pona ni mutu soki aza na bomo makambo wana ebimaka te mais mutu soki akufi bokomi koloba gauche droite mais pour le moment eza makambo wana oyo bozolobela te. Oui, nazopesa kaka introduction moke parce que tozoyoka pasi ti obengi nga tosolola po toyeba nde nini ya kosolola makambo oyo ezopesa biso pasi makasi nde mama Karine alobi ezopesa biso pasi parce que mutu moko te aza na esengo nango parce que lelo na monde na biso ya art tokomaka ke no soki o comédienne moko akufi ba otala azalaka bawelelaka mobali na nani alati ber donc mutu wana nde alati ekulusu na minute oyo naomona bon tokoya wana to banda nanu mama Karine sango wana babengaki yo nayebi te babengaki yo to yo moko nde bozala na bagroupe ya WhatsApp omonaki ke no bapublie mama Suzi akufi ozwaki yango ndeni esalaki yo ndenge nini epuis yo na mama Suzi bozalaki na relation ya ndenge nini botourna deja esika moko to ndenge nini? Merci beaucoup pour la question na yo tuninga esalinga bien makasi journée wana mobima o mama Suzi akufaki na tongo nango na ndako kokola mukate na yeba ite ezaka so boyebi ke likambo eza esala mo ba fatigue ba faiblesse menga na lalaka na téléphone na connexion mais journée wana butu wana tina koma na tongo ya ba 9h nazaki pena na WhatsApp te na mona ki pe message te na vandika na robe de nuit likolo ya divan na fongoli ka connexion ba moko na zui appel ya bibish makoma nde abenga mba Karine oza wapi na nzela nazokende mama Suzi bantu akufunga bi mama Suzi wapi abia ka moko ya biso ya théâtre esalaki nga pasi na gangi mado mwana ngai bisinga bi Karine oganga bunde tandenge okwesi téléphone yango pe ezwi ba moko choc nga bi te mama Suzi bantu akufi mais na question mususu ucho tu nanga soki na tuna na ye to naza na ba souvenir ya malamu pona ye bon mama Suzi bantu na tourna na ye te mais nazala na ye ba proche ko kende pa na ye na lemba mo pe to kende na mio makuna azo yamba biso bien tozo solola bien mais ko tourner na mama Suzi na tourna na ye te mais na ndai ko kutana kala ba tournage mais to banda za même ba tableau te ba tournage ezake lelo yo tourner boye lobi yo tourner mais ba jour nga na oya wana il y a tourné na bato mususu nga pe na tourné na bato mais c'est que si bozo so na mama Suzi très bien na mama Suzi bantu na lemba pe na kenda moins 2 ou 3 fois et pas ni na lemba mais to tika na kokuta na scène moko na été mais na ndeko linga ye azaki bien ando lo badu ando lo calme azaki bien kotala eka boye on dirait mutu moko ayebi lisumu te mais tant que aza mutu aza imer akoki ozanga lisumu te mais aza mutu prenza kotali bazaki vraiment na ba polémique te na tika koyoki te ka atemaki na internet afingaki mutu nde toyokaka onde ko boya fingaki mais ye penya na tika kozwa ye na makambo na te mais aza mutu oyo aza na mai na makila azangi lisumu te mais na ye kibomoto soki oluki nde na problème to koki ozwa ye na likambo. Merci Maman Karine pour tout nde olobi bien que aza mutu akoki ozanga lisumu te lelo pe na internet mambo ezoloba mebele pona ye lelo bakomo bimisa kutu na ba émission ya kala nga kutu nazwa ta même pas temps ya otala ba émission yango mais era kufi ba émission komo bima ya kala ke mama Suzi bantu po yo lobi nango zo kende pani na ndako donc c'est que ozwa pe temps ya ovanda na moi mukie ya koyeba pe po ko kende na ndako ya mutu c'est que fo yeba oui donc nde yo zaki ko vana mama Suzi bantu nde yo zalaki na ye ezate ke no po muta kufi nde tozo ya toloba malamu na ye non donc loba likambo oyo yebi ke mama Suzi bantu azaki boye to azaki boye bato babi ke mama Suzi bantu azaki ndoki soki avandi na yo boye fazwa ba chance na yo donc yende mibali babandola nde yo te sko yo o confirmer public yo ba Holanda biso ba abonné o ba Holanda biso yo muto ozwaka temps yo kende na ndako na ye est-ce que baza sukola pe mama Suzi bantu ya solo to ya lokuta bon wana eza ba vie privée ya kokende yo na kepo na mona place bazo sukola mama Suzi bantu wana na mona te elo mona nga loba ya mutu ya grâce welo omoni na vinde to vandinga na oboy ozomona nga mozomona kati na nga te
Mutu abenga muninga ndoki ye paza ndoki ponde tozabo to abakama ngana to tambola katoliana na yaka pe ata msupe na lali mais po ye ba ke Karim puto apumbo c'est que yo poza na misala wana tangu déjà mutu atambola ka bomo ateke ba komi azandoki mais tambino bo bimsa kindoki na c'est que bato ba yebi wana pe ke azandoki c'est que bango moko pe baza bandoki pourquoi kaka na moment oyo nde bo bimsa ke mutu azandoki mutu asalwe ngai pa na ndai ko kende par occasion par tournage au moins journée moi peut toquer na mirma to passer toute la journée tout toquer à zumbongo ba makelimba na bisonde to sala ka mike oyo mais kokota pena na vie privée ya mama Suzi na ndai ko kende na nga kuna pona moka mama kelimba mais na yebite ke o azana ba gris ba sukola kaye to ninte vie ya mutu ndenga na lobabo mutu ayebi vie na ye mutu na mutu ayebi ke ngande Karim putu na zabwe na telema place boy mais tant nga betelo lisolo te na lobeli te yomba moko bandelo ba ke Karim putu azandumba Karim putu azaboye asala kiboye nano yebi likamwana te mba mo bimisi ngai c'est que yonde ozandoki yonde ozandumba c'est ça botika kabiloko eloko epesa nga pasi butu mombalelo na lalite grâce ya pourquoi biso ba artiste toza sous na ba secret ya vie na biso te ça aussi ba artiste toza ki na respect kalo mona ke bengi mutu asalelo mo eloko mo boya valeur mais ba artiste ba mama na nga na poto bazo benga nga partout ba yebisa nga pourquoi ba vie na bino boza ko etala kango pourquoi Mama Suzi Bantu na landa ki na émission oya ocho sale pa Aisha Okoko. Po ba émission on eti yo po lobi na total ate mais ebimi ebele misusu to komi otala bo banjo le lamba moko. Mama Suzi aloba ke loko moko soki na bosa nyango te alobi camarade soki boza ba camarade. Po aye baba secret na yo fobo mesana abanda kobetela yo pe obanda kobetela yi obanda kobetela ye mais soki yo betele masolo na ote akoza na place o ya kofinga yo te mais soki yo monika camarade approcher ye obandi kobetela ye grâce oyebi talanga iboye bana baliaki te soki grâce azana bolingo na yo ya solo akomema yo na motema lokola ndeko na ye mais soki grâce azana bolingo na ote akokende kobetela sous deuxième personne talaka omoni ezongaki yango omoni ba vie na biso ezobima na misu ya bato mais oya côté Mama Suzi Bantu azaki ndoki asalaki boye wana ngai Karim putu na yebi yango te voilà Karim putu lobi ayebi yango te Mama Suzi so azaki ndoki to azaki nini côté wana pe na kopesa moi conseil mukie na bandeko na biso vraiment o bolandaka biso donc lelo monde na biso e komi na buzoba tellement ebele lelo to koma mona YouTube comme place moko boy pona nga na koma mona on dirait comme place moko boy on dirait tribunal donc to biso nyonso koma ka likambo boye ezala mwasi na mobali baswani to ye nango na YouTube mwasi na mobali babundaki nango na YouTube donc mutu apanza pe Mama Suzi wana sango to yebite parce que YouTube panzi muninga sango ke ya zandoki c'est que bino mbale bokenda ko simba kisi wana sika moko c'est que bino mbale bozwa kindoke sika moko donc to tika mutu apema na kimia déjà kufi nzamba yamba molimo ne na kimia et tozo continuer na masolo na biso lelo esali susu pasi komona ke N'habite so talaki mange ya Mama Thérèse ya era yaki na matanga kotala vraiment Mama Thérèse ya boye parce que toza batu toza moi mitupe balukaka toza moi batu ya mayele omona ke aye kaka matanga po batu ba mona ke aye mais po na ko éviter kaka internet eloba mais kotali bo mona ke mutu mo azaki vraiment ne se muta zena kanda même batu nyonso ba yaki baleli mais so tali Mama Thérèse ya alelite pour nini buzoba ezoloba man internet ya ebele to ebite soki yo pe olanda ki ba vidéo ebimi ke non Suzi Bantu ba welela mobali na Mama Thérèse et mobali yango na Nigeria soki nani asala ayemba ke pe héritier boy na bosani kombo na ye ba benga so Nigeria soki esprit soki nani boy Mama Grâce bosani kombo est-ce que isa ya solo to ndengeni parce que na talaki pe mission Mama Thérèse asalaki pa l'écriture aolo bango mobali wana atinda mutu alinge banda kala azana ba tatouage Mama Grâce yoka na episelo komoko oyo eza ya mutu ya lelo to kanga kango omoni mibali na biso ya internet oyo akoza azaki pa na yo aye pa na nga na oyeba te nga na oya oyeba déjà to lingani na yo oyeba na betela lisolo ya
ami moko ka to sala ne théâtre mobali wana relation na zaki yanga mais aussi longtemps solo la kana ami wana mususu collègue na biso théâtre moi to tanga komona ezate pour na respect na ye otovanga na ba tournage nde to bwa kaka ba vidéo abengi nganga pe na bengi ye pe camarade wana zaki to tourner na mais zaki koleka na sima mkongo nga amoni image abi oh Karine oyebi nga bite aza ami na nga bona oh ami na yo oh to silisi pe to seki ami yango beta batuni wana nani na yo ki voix soki ya nani nga bia aza ami na nga collègue na nga to tourner na njoka ye ya yebi ke collègue wana abima na ye siko na sima na ngona ye ko benga yaya na biso moka mukolo tangu ye ami wana benga bia ka ami wa théâtre tanga be moi to tanga kombo za théâtre lo baka ami abenga tana sisiko sola na mutu abenga nga ndas Karine moni mutu wana asala nga boya futela nga ndako asala nga boya nga na ye to yebani déjà bandakala yo na boye bani combien de mois ayisinga nga na ye to yebani pendant 5 mois mais nga na mutu wana to yebana kiba ina ne quelque na eko loko nga na ninga ba problème te na eko benga ndeko na biso aza yaya na biso aza likolo na biso o ba yebi makamwana nde ba eko sala balance ba bite botika biloko wana loko ya sola na bandakala yo sola na eboye na boye yo pe oyebisaki ami wana ke ngai naza occupé yango omoni ami wana pe atika koma kosola no kaka bongo bo mais muto azaka na bandaka lezali Karine yo oyebisaki oza na mobali na yo ye pas yo lokola camarade mais lokola sungaka lokola Karine bazana ye tika bazala na ye ami yango pe nga na pe tozalaka na biso sute neti ya mama Thérèse abetaki lisolo na émission ya Leketu alobaki na Leketu makambo wana tokosolola ngo na sima en dehors ya caméra alobaki ke Suzy Bantu mobali bwena biso onso toyokaki siko na oloba na zunga na sima to memsa mama Thérèse nkolo po mama Suzy Bantu akufi bongo soki ezaki mama Thérèse mutakufaki siko to ngato memsa pe mama Suzy Bantu kolo biloko wana nde tozoboya ezolembisa batu po bayaka matanga tomona ke bembe ndeko na biso Diana Makila uta kokufa bozwaki nkolo bozwi cercle bozwi makamaso bomemisi yango mama Fatuka Yembe o mama Fatuka Yemba lobaki boye mama Fatuka Yemba sala ki boye mama Fatuka Yemba saki boye eza biloko te na mama Fatuka akotaki na makambo wana o ya yebi na ete oui ezaki chaîne na makambo ebele o babundaka baswanaka bayokanaka te basalaka c'est grâce na moment mutu akufi nde foto lobaki alobana na Karine te Karine oya matanga te est-ce que mama Thérèse atanga yoki likamke ndeko na nga collègue na nga akufi basi balobana kati basi balobana ka namona ke émission oyo mamu asalaki na mama nani mama Suzy Bantu a pepi ndeko na ye mbote na musika abi mama Thérèse ya mbote a pepi eloko mususu to tiaka na mutema na makanti na biso qui soki bayebisinga ke ou bien ndeko nanga moko akufi azaki proche nanga soki bobandi mama koloba asala ki boye Karine na baloba na te au moins ke ngai nde naza boye nakomi kobanga koya matanga peut-être bakoya kobetanga peut-être bakoya kosala nga mabe yango moni abandaki koya likolo na kati likolo libanda azaki kotala nanu terrain mais na kati ya motema na ye aza ya kozoka bapasa ba bon moment batuna ba film omona ya lati blé ye pa lati blé bilama ndenge moko batuna ba film omona ke bango mibaye bazala presque lokola ba mapasa tolonga norma be tolonga koswana famille nyonso batu baswana basani neloko basani ningalaka pourquoi pas biso to ningana ngana pe to kyoswana te grâce ngana Karine ya mado to swana kati to au moins pe to discuter pe suki kaka na kati ndako bimi pe na fenêtre te po ani biso moko to bimisi yango te eloko ezo senga ke biso ba comédien to zaka na bolingo mama Fatou tanga bandaki kolela mama nani Aisha Ange Maisha na matanga andai kolela ebisa kinga mote mezo sale passe avec artiste ebele bazokufeza ba souci atuna kalisusu te oui atuna kalisusu te babenga ka lisusu te akwei akota ndaku bwena boye bandeko nanga batiki ngai nazo tourner te musala ya sala ka yango wana tant yo zobenga Karine Poutou te Karine Poutou asala na bureau te Karine Poutou ayekola place musu te musala na ka théâtre siko tant yo zobenga te mo ba souci mo ba stress mo bani tanga kokota ndako après na sima bokomi kobenga mais moi quelques jours to mona ki mama Sila Bisalo benga ki asaki moi ba 5 films mama Bellevue pe na ocho mona na TikTok moi 5 films asalaki et ça ki moi ko zongisa ye bozo mona biloko msu biso moko ba artiste to komo boma msana biso yango moni batu ba Nigeria te biso to leki bango po biso to sala musala oyo eza
improvisation mais bango bazaka ta musu na ba texte ba pesi bango mais biso to improvisaka so ba tie artiste moko ya congolais na ya Nigeria a frappé à Nigeria mais tolinga ndete toza soudé te biloko abozo la saketolinga te mais na matanga cotisation nini mbongo mais tant mutu azobela tant mutu azana ndaka koti ndaku tant mutu azoluka ki abanda ko tourner aliesa moi famille moi nini azaki pe famille libota kati ote pona otita la pe mission moko ya 7e bagarre ya na biso 7e bagarre alobi yango parce que yepe ba ki hôpital na mama epela era koti même hôpital wana esika suzi bantu azalaki ba yebisi ba bimende kona bino azokufa awa ta comédien mon côté aye kotala ye donc eso sala vraiment pasi na zongi mo muke na lisolo oyo to beti na Karine Poutou bino pe bande kona biso mibali bosunga biso bande kona biso parce que bolingi ko tuti sa batu mingi bino nde mutu bozoyaka ko sala poto na théâtre parce que era otala ke mobali wana afutela kita musu ndako $400 asomele ta musu mutu kama iPhone 13 eloko ezobomisa lelo kisasa mutu osala nini na otika te yepe kuna sa nini na otika te ale botie poto et pourtant boyebaka te ke ndenge ta musu oyo lingi Karine oyo tiki Karine oyenanga biso mibale to tournaka to sala ka musala moko o mato kita eyebanaka kaka bosala mabe en tout cas ba papa na biso apoto ezana kisasa parce que lisolo to bete za muta poto te za muta kisasa donc to meka un peu ko changer parce que na lobby bo na en général parce que na bino ba poto pe bosala reloko trop parce que to yoka même na ba tournage ka mama nani ba yoka na kate ba welela mobile donc botika ko sala ba biloko wana ezana mama nani akoti na flat azobima boye azokota boye otala nyona ezana baza bandeko botika ko créer ka ba poto ezo sala vraiment bien te donc Karine Poutou sikoyo eloko wana eza nini ke ndeti boye ba mama susi baza batu mo pe batondaka bien sikoyo ezalaka dia quoi ko benga baninga lisu na ba tournage te ozo sa ba film tant musu o raisonner ta ba ninga na ope ozaka na bango ta ba biso ba oto elelo te ozo mo mais ndeti nga bona ko ba te na sali chaîne nga na obanda ba tournage mais ba oyanga ba ozanga te ozo mo na benga pe ba tumsu pe pona nini pete ke bande ko na ba parce que to mona bande ko belé ba ebele o bazan ba souci bantu ba camarade na bango ba tournaka ba kota ba film par-ci par-là pona nini te baza obenda ndeko na bango eza dia ko eloko moko tozolo bango tozobetela ba sete eza bon mutu na mtazana batu na ina mondi oyo oui mutu na mtazana batu na oyo eza vraiment la vérité que mutu na mtazana batu na groupe oyo eza na 10 personnes na babakisaka mutu moko siko yeba de abo 10 ana mbongo ta msusu limité est-ce que obenga batu msusu ta lukaka tourner na bana na wana siko batu msusu ba luka visibilité batu msusu ba luka musala mais bosola na chaque jour mais mona ka a tourner ki atina statut mais to chozala na awa benga te pone ekoti sur moi fièvre na njoto nanda kupeta msoza ata na 1000 francs ozata na 200 francs mais ba yaya onde baza basi bayebani bozwa bato non bayebani pete botombola bango neti ba mama suzi nde azana ajua kitoko soki bozo benga azande ko na bino za collègue na bino obo banana musala bandaka ata biso bobengi biso te bongo bango basala musala kitoko mama suzi tanga zolela motema wana toyoki onka eza ya makambo ebele ya bomba na motema nde sali ba rechite sali ba malade belé oyo lelo memi mama na biso na liwa neti nga na vandi boye na sepelata msu na mama Sila Bisalu mama Sila azo tourner ayebi ke film obo avanda na comme Karine Poutou na benga taye aya jouer o benga nazo nyonga na mutema na kepa Belleville na kenda ta msu na restaurant Belleville kandi na lieto solo la kana pe mwani ayebi nga kutu soki amoni nga na za na pesi mkongo boye ayebi nga mais pourquoi na casting achaka ngate na keta msu pa ya fifi ou bien pas grâce ozo tiangate eza problème ngoni bato ba jouaka wana ba sotaka bazaka ba lukaka ba sirene to bazaka batu neti biso eza ka casting ata eza place wana eza te ke obona boye luka otande ko na azwa ta mo lipa azwa mata maya komelisa mwana na ena ndaku mais pona ni to balukaka omona tous les films ka batu moko obi mais batu bazapi bakoki kota ti place muta koki kota place bakoki benga ta grâce koto bakoki benga ta fifi ata nani jeunesse bakoki benga mais pourquoi bozo baluka ka tous les films siko ba film ngo na mona pe na ba commentaire to lembi pe bata poto pe ba na posa bilongi musu pe ya sika
bazaka atene si mama sila ajuane ka po atombolelo kone ye moko aza déjà sila bisalu mama Bellevie ezaka loko ye moko ne muto a train po il faut azala po film na ye ba ye ba ka mama sila za me bato batika na sima ba ceinture wana balusaka po musala biso pe kende liboso ozomona eloko muso ezo sala pe mutema mabe yango no bato musu bakomi na si prophète moko abimia wana landa ki na internet ya bi 12 personnes ya ba artiste bakendaka ko coucher na banganga po batunaka chaque jour yango bakobenga biso ndenge nini biso toza ya nzambe bakobenga biso ndenge yo ke osali kuna kinganga nganga bimi na butu ale okomi sikoyo oye na tongo okomi lokola sirène bakobenga bato mususu te po boza de 12 o bozoki na misala mabe sko bato baza na misala mabe te bon moi te bozo etufe bani na bato mais ngai loko na loba kaka boya ya muke ya suka na ebite so ya suka mais nazoloba papa oyo alobi ba prophétie wana na moni na nga mabe te mais côté mususu na contexte mususu na moni mabe poani pourquoi soki batu bakufi nde bobimisaka ba prophétie ke na monaki awilo surtout ya wilo awilo atikaki na mikolo mike ezaki badele na ekokaki na bengaki ye soki na sololaki na pourquoi bolobaka ngo te lelo oyo mama na biso pe akufi papa wana bimi alobi batu mususu bazokufa siko mutu oyebi 12 personnes na benga bango na coulisse sola na bango se repenti babongola mutema après na simoyo alobaki na lotaki yango na lobaki yango bayokaki te bengaka batu wana sola na batu wana. Bon, nga natali nanu émission te mais ndeko papa ndeko prophète oza musala nzambe tokoki ko négliger te babiloko abongo nzambe alakisi yo balukaka mutu obengi mutu osololi na ye ata ko douter mais quand même yo pesaki message na yo. En tout cas merci beaucoup maman Karine pour tout tolingi to tuna moi question mukie parce que na bosana ki yango ba fan na ba to balandaka biso ba abonné na biso bazoluka pe ba yeba maman Suzy akufi na nini kaka maladi yango ya mutema nde yo lobi bato bazotuna ma Suzy abotaki yo muto zozwaka temps ya kokendaka pe pa na ye est-ce que ma Suzy abota azalaki na mobile parce que namonaki na stati ya Cardozo parce que Cardozo aza mwana vraiment ya Suzy bantu oyo ya formé Cardozo alobaki ke mama liputa kutu déjà na sombi nani akolata yango il paraît que mama Suzy alingaki abala donc mama Suzy alingaki abala mais nzambe azwi molimo na ye sikoyo tozolinga toyeba abota na ba circonstance nyonso tokumisaka nzambe po ende aza maître ya temps pe ya circonstance mama Suzy bantu toyokaki ke ba uniforme ebimaki tomonaki na ba stati ya dozo na de bague ya mariage atiaki il paraît que mama Suzy bantu ifala bala mais yango ezolelisa susu bato makasi na biloko oyo bato basombaki bamaputa baotika nango seke yango nde komi uniforme na place balata ya mariage bakomi kolata ya matanga mais mama Suzy bantu ndeko na biso aza mama na biso aza yaya na biso na ndenga ko respecter liwa na ye mama Suzy bantu atikala ikobota te mama na biso abota ite kobota ezaka makambo nzambe nde nga naza na bana na nga mibale nde yo poza nzambe apeso grâce mwana no mwasi kitoko eza makambo nzambe soki nzambe apermettre obota ata olongola 700 okobota ata bandoki batelemaki babike yo kobota te mais so nzambe alobi akoboti so ba trompe okobota mais eza mokano nzambe oyo apermetaki kende ko na biso mama Suzy bantu atika mwana te mama na biso atikala ekobota te. OK. Donc merci na ba abonné tout ya grâce Welo TV toza vraiment na pasi to meka ki un peu tout ça la moi analyse to loba parce que tozo mona bato bazo loba vraiment belé mais na ebiti est-ce que c'est là qui moment ba émission bando salama pendant les moments que muto azano na mort que azano na ndako malili ba émission zo salama bato bazo loba que non maman et comme susu mama bakata yebaki liwa ya Suzy bantu parce qu'il y a bomba qui na ndako ni donc mambo zo loba mebele est-ce que eza moment que non ba sala ba émission ba bando loba to botikata mutu bakunda ta mutu parce que ezo sala passe même famille na ye bazo côté internet bazo landa ezo sala bango quand même omoni mama grâce c'est pas le moment oyo
frère na biso moko ayemba mawa esila na mitema ya bato yango wana nde tozomonaka na nani bato na biso bacomédien ou bien bacomédienne toyebi te na bajournaliste na biso soki na banani oyo bazosalaka baémission est ce que mawa eza nanu te na mitema mawa eza te na motema mama oyo asalaki mosala oyo avandaki na bino bopartageaki babon moment bozokohonore liwa na ye te bozosala baémission ebele on dirait bokanaki liwa yango. Ce n'est pas bien. Bozela mutu akufi bake kotika. Est-ce que mama bakata bombaki wapi? Bino bolingaka komemisa batu ba problème pona nini? Botiki ya boy bokomi komemisa mama bakata problème. Mama bakata soki ya bombaki mama Suzy batu na ebité aza camarade na ye. Balia na ye. Bamela na ye. Oui, bamela na mama Suzy ba. Oh, pourquoi pas? Est-ce mama Suzy azanginda ndako ya ba olela ngwana ye mutatika la responsable wana. Soki mama Nicolas bombi mama Suzy bantu aza kamana ye est-ce que koya kofande pa mutu ezangi kozanga nda ezande kozanga nda ngana okoya sikonde na vande pa no boy na vana grâce à miko na za mois de semaine o bwa kante potolia kana yo batu msu balinga ba famille te oui na okeke pa ya mado na vandi boy une semaine na vandi na ngapona boya mingi nde toza boy za famille numéro 2 na biso eza kabino po neti ngala ko sala inane na moni famille na te mais grâce welo na mona ke chaque jour leki na nga mbala obenga nga za maladi mena ye ai pas grâce po ani nozomona ke bolingo wana amitié wana komona na air nyonso boti ko même ça bato ba problème tant yo tangi koma mama Nicolas amutema mukusa kangisi yo tant yo ba kangisa oloba nini boti ka biloko wana oyo bino bozo lukila bato ba problème to lela mama na biso na papa na biso kokodio kondenga tiki biso abelaki mingi asufri nzamba ke kopemisa mutema molimo na na kimia tozaka na souci ya bana oyo atiki nzambe moko ebinde nyonzo a charge na bango botika biloko to lela mama na biso na kimia ba décorer déjà kuna bokende ko lela bokende ko yoka mawa botika ba émission tozo sala belé et ça la passe. Donc on comprendre Karine pour toi azana moi passe parce qu'il y a que zo temps et revendre na mama Suzy mama Karine mono de la fin donc occuper ça ba abonné à Grâce Welo TV opesa na bato balinga kayo na pesi ba abonné nyonso à Grâce Welo TV mbote na ebiki bozo consommer vraiment te chaîne oyo eye na mupepe mususu ya nzambe eya kaka bon soko tie na 10h juste na 10h45 do ezobeta merci beaucoup na batu nyonso bozo s'abonner pe bozo koma ba commentaire ya kitoko nde nazo tala na se wana pe azo sala ba analyse na ya kitoko ya bien ya polémique te ezo sala bien mot de la fin na nga na olobaka na ba artiste na ba ndeko na biso na ba journaliste to lela mama na biso ozwa kita ata yo partager lipa na ete ou bien ozwa kita yo partager lipa na mais to lela ye to pese honneur o azaki mwasi ya propre mwasi ya sans polémique azaki na likamu na mutu te azaki donc à l'aise na voix na douce wana to lela na douceur to ke kotika ye na mboka na bango ya bawei na kimia mais to tika makambo to sala na pesi mbote na ba o balingaka nga Pierrot Malanda mokonja ba théoriste na pesi mbote na pesi mbote na mama Mimi Girado mama Bernadette na pesi mbote na Sendulu Bilele na Turquie yenda latisa Karine Poutoua so bomoni Karine Poutoua bandela ilamba des fois teza cause à Sendulu Bilele na mon mama chérie mama Bernadette mama di mama ya Karine Poutou so yo za na mama tenga za na mama nanga alatisa kanga lingana na zala salité te na pesi bino yo sombote ba ya chunyo so na pesi bino mbote ba les racheter de ya fifi firente na pesi bino so mbote bisous bye. Bisous, bye. Merci na babonné tout ya Grâce Welo TV. Yo pour mon bétisio liba en tout cas limbisa biso ko tenir biso regarder tout ça les juste mon ça là parce que tout mon ba émission et le bami vraiment est belé. Là je dis merci na batu tout bolanda ki biso le début jusqu'à la fin. Merci Nabino. Je dis merci à ma maman chérie Marie-France Mbongo Mawete na Saint-Denis, je te salue maman. Je salue encore qui ma grande sœur chérie Christelle Omonko
je te salue. Talita Mbongo, Anti Omonkoy, Claudine Omonkoy, je te salue. Sans oublier mon mari, Ya Fifi, je te salue. Na babone no tout ya Fifi TV, na pesibino vraiment bambote. Derrière la caméra, tozalaki bongo na Christian, mobile ya Mwindo. Merci, wabiso moni image kitoko, nyonso kitoko, son kitoko, eza grâce na ye. Merci beaucoup. Donc, restez branchés à Bokolanda. Ba programme, ya matanga, tokoya, toropesa, nyonso zoleka, toropesa sans polémique. Numéro ezawana, ozana posa kobenga ya ko soutenir bandeko nyonso o lingi, benga tozawana, publicité nyonso tozawana. Allez, au revoir, à la prochaine.